Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyonso tuba bolinga mama ya nitu. Na pesi bino mbote, ebwe ma vimpi, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino bandeko nanga, est-ce que boza malamu? Boni ba santé. Boza bien? Ngayo wa bino mama ya nitu. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimia ezali. Lelo toza déjà le 9 avril. Toi déjà le 9 avril, tu peux se dire merci. Nanenge onzamba pesi biso pema ya bo moye parce que kolala kolamuka. Eza nango habitude te. Eza kaka ngolu. Yemba nango ta papa biso. Yemba ta frère na biso. Nakanisi bolingo na yo. Oh. Katina bo moinanga. Nininga nasalela kiyo. Polelo nga na tutatolo. Nininga na pesa kiyo. Polelo nga nazala na bomoy. Oh belengolu na yo papa. Pebolingo na ya Yesu. Kumisama chanjola makolo abakisi ba oyo bazali na ba prison ngai na leki bango na nini ba oyo bazali na l'hôpitalo ngai na leki bango na nini soki lelo nga nazali na bomo ezali misala na ngai te o belengolu na yo papa pe bolingo na ya Yesu kumisama chanjola makolo kolala kolamuka ezali habitude te. Ezaka kangolu ndenge ndeko na biso yembi kolala kolamuka eza habitude te ezaka kangolu lelo na yeto solo ba mama toza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage avec votre deuxième maman Eliane Nitu. Lelo penza na yeto solo la makambo ya kati ya ndaku ba mama bobende na bino sotu bopusa na ba mama bobende na ba mama bopusa na ba mama ma deuxième famille. Vous êtes ma famille du cœur. Vous êtes ma famille du cœur, vous êtes ma deuxième famille. Oh, votre deuxième maman Eliane Nitu. Ba maman, ce qui awa au continent kati ya Eliane Nitu TV, yeba ke awa na Eliane Nitu TV to lobelaka mingi makambo o etalaka mambala. Yango ndezali concept ya émission na ngai. Bato ko yima botika ko yima. Bato bitonga tonga botika na bino bitonga tonga. Ezali concept ya émission. Ezo kisa mutu te. Ezala sujet ya matongi pete. Oye kutu. Alexarani nango te. Ici, on parle du vrai, du vécu. Nous sommes là pour enseigner à nos enfants. Toza ko enseigner bana na biso. Toza ko partager ba vécu na biso. Makambo to vivaka. Faut yeba ke concept ya Eliane Nitu TV. Boyoka bien Eliane Nitu TV. Préparons-nous pour le mariage. Yango wana bomonike nazalaka mingi basé du côté du mariage. Na lo bakape boye. Ceux qui ont trébuché pe et que mariage c'est bungio, on ne sait jamais. Ce qu'on continue Eliane Nitu TV oyo kolanda ba émission awa, oyo ba conseil za awa, ba vécu ya batu za awa. Et ko kipe ko sunga yo pour que prochainement ce qu'on tombe na maboko ya mutu mususu o vivre vie maritale na yo malamu. Et alors, oya nyonga maka. Oh, maman Eliane Nitu. Mais c'est normal les concepts ya émission bandeko. Na loba yango ndenge nini.
Nalo bango nengeni concept et émission. Ici, on parle du mariage. C'est tout à fait normal. Tant que dans l'église, Jésus-Christ de Nazareth. Et, na concept, il y a ni tout préparons-nous pour le mariage. Vous bien préparons-nous pour le mariage. Il y a on est ma camboze là. L'élan a passé message. Naba oba silikaka. Obo ngikoloba. Eye kutu. Ala kisaranini. Makamangwa libala. Obo mama libala. Tongo boy. E midi batu ba osambela. Ye mamwa libala. Mama eza musala oyo ngala za kosala. Pesa yo kandate yo mutozo silika kotala ngai te poso kotalinga oyoka motema pasi na lingi nazala libaku pona yo mutozo tala ngai te na lingi nazala bénédiction na bato bazotala nga neti mater ona kopesa lelo makambo na koloba lelo ba oye ko sepelisa bango ekoza malamu alors ceux qui yo moni nga naza ko silisa yo kimia kotala ngai te koyoka pe ngai te okozala bien okozana kimia but ya émission nangeza pona osisa mutu kimia te but ya émission nangeza pona kosala mutu mabete but ya émission nangeza pona kotuka mutu te but ya émission nangai ezali pona mabala ezalaka na kimia pona mabala ezala na kimia awa ngai moi je ne prêche pas la haine moi je prêche la paix moi je prêche l'amour moi je prêche la joie nazaka mutu ya NT. On donne ce qu'on a. Comme moi, en moi, je n'ai pas la haine, je ne peux pas prêcher la haine. Je ne suis pas une personne méchante, donc je ne prêche pas la méchanceté. Tu es d'accord avec ce que moi je te dis? C'est bon, reste là. Reste accroché là. Regarde maman Elia Nitou. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu prends tes clics et tu claques tout doucement. Allez. Tu pars. Sans rancune, sans rien. Moi, je suis là pour enseigner. Le jeune marié, conseiller aussi ceux qui sont dans le mariage. C'est ça le but de mon émission. Quand est-ce qu'on a fait une émission à Bisso? Émission à Bisso à l'élo, bah maman ne on parle du vrai, du vécu. Émission à Bisso à l'élo, bah maman nazak mingi kosona bah maman oyo, bah pesaka kimia na kati ya bandaku na bango te. Bah maman oyo bazong saka kimia na kati ya bandaku. Nde bah maman oyo. Mama Elia Nitou azosola na bango lelo. Mama Elia Nitou lelo azosola naza basé kaka na Bible. Bible lobi. Malamu ndako ezanga. Soso. Mezala na kimia. Kenda kwa munene tondi soso ezangi kimia. Bible ezobo ya ndako ya ndenge wana. Kende koluka verset wana. Nakati ya Biblia. Ya onde développement ya matière ya Mama Elia Nitou. Ya lelo le 9 avril. Ba mama ndenge toza boye boye bakendenge na vanda ka boye na zora ba coup de fil de partout oyo bato ba bengaka pona kopesa nga makamu na bango to pe masolo na bango ba vécu na bango ou ba témoignage na bango bola nanga bien bozala vraiment na bozala soyez vraiment très attentif ce qui totali bien mabala ba mama biso basi tolinga mabala mingi. Mais ça na ba maman moussa sa zu libala abandi ko négliger libala à côté de négligence. Alors ba femme négligente tu nande ba oyo mama Elia Nitou alingi te mukola le 9 lelo bango ndete. Bible boy ba femme querelleuse bango nde mama Elia Nitou lobela lelo. Bible lingi ba femme douce. Libala lingi ba femme douce. Libala lingi ba femme ba soumise. Libala lingi ba femme ba na compréhension. Yangonde eloko libala elengi. Bomoni kelelo toza samedi. Toza weekend. Mais ba mama boni botela boni na kati ya banda ku mibali basi babimi bakei. Bake wapi? Kotambola. Mibali bake libanda bake kotambola. Pourquoi? Parce que mama lobi na buto swani si mobali titi na ndenge tongo etani osilisi ekimia. Osilisi mobali kimia. Bando bandaki koloba. Bokoti na voiture ozako e bandi kutuka na ndako mobali azana salle de base osukola yo zolata na chambre ozako loba mais mobali lokwa na kingodi ngodi akomela azomela bobimi wana bokoti na voiture obandi koloba bobimi na voiture bokomi place bozokende tu fais que parler siko kimi ona yo silisa ke vendredi Nazolo banatina. Kimia oyo silisaki mobile na vendredi. Voilà pourquoi samedi na tango.
à telle gauche, à telle droite, à lobby. Si je passe la journée dans cette maison, ça sera la galère. Vaut mieux sortir. Mon bal est abîmé à Salinine. À Kei. Kotambola. Na 10 heures. Mon bal est abîmé à Seminzela à Kei. Si on n'est mon bal abîmé à Kei, on a maman. Oui, mais pas à Kei. À la Kyotin. À Kene Kaka. Sans kolakayo. Pourquoi? Pour nenge bo bemba na ki déjà lobby. Aza tina kola kota, ya ke na ye, po ayebi ke yo po rotuna ye, te. Po bokanga menemi bozolo bana te. Wana eza libala, to eza libala te. Yango mama ili anito ayaka, pona ko réveiller bino ba mémoire. Pona ko fungola wa makanisi. Ko talisa yo ke, mama libala eza lengi so bozo vivre na kimia. La vie elle est tellement courte, personne ne connaît ce lendemain. Muto ko la lo la muki na yo te. Mais ce ko la lo ko la muki te na butu bosona kina mobile. Tala tango yo la muki te. Na yo muto ke na monde spirituel, ok na mokumba, na mobile buto mwasi wa etikali pe na mokumba. Pona nini ba souvenir etikali ya mabe. Muto ke yo ke pe na souvenir ya mabe. Na lili te po kei oyo patikali atika pe na ba souvenir ya mabe chaque fois quand ça moi c'est mukola on tolala ki bien te to swana ki apesa nga mukongo donc bokabwani mabe yango wana ba mama iliani to ko bisa bino kaka ko luka kimi na kasa ndako libala siko mobala bimi na tongo asimiza asani na keya akei po bimane libanda allo mama nito mama iliani na sepela kano mingi mama na linga ko mingi na matea ndongo te ya bandeko no abasi tala ngai problème na na ngwa ndako siko ndenge na bimbo mama nito ndenge na bimi boy nazana makanisi ka ko kende sika ya mabete manito mais lokola ba collègue musala pe bazali oyo pasa na ye libre oyo pasa na ye divorcé ape na mutu te lokola bazanga kate bazalaka obeti moi coup de fil ça va toi comment tu vas tu es chez toi là tu sais ce que je peux passer oui passe. Tango ko passe au kekuna. Moi so aza ye moko na ndako. Tango mobali mo boye ko tala ye. Akozana ba attitude moko boya ya ko sala ka ba avance. Même atoke na idée o sala ba avance te. Ya ko zaka na attitude sala ba avance parce que une femme celle a toujours besoin d'un homme. La plupart na lobite ke bino nyonso e na ba obaka na ba bi mibali ba lobela bango eloko te. Mais nazo ba na ba oyo balingaka mibali. A cause de toujours l'attitude, il y a asala yo avance. Maman, il est ni tout n'engue to bimaka boy biso mi bali. Parfois on n'a pas besoin de tromper nos femmes. Mais c'est les femmes qui nous poussent à le faire. À les tromper. On le fait parfois malgré nous. Oya lobi maman Eliane. Ngai ndenge na bima libanda. Ndenge na kenda ko tromper moi sinanga. C'était pas de ma faute. Faute ya nani? Ya moi sinanga. Maman ndaku makele boso. Ndaku makelele mama Eliane. Ala mukaka likolo nanga. Ala ilaka likolo nanga. Mobile mosi mobiba. Ata mobile azo ya kobima. Na telefone allo. Abandi ko zungu sila makambo aka. Oyebi na 2014 sala nga boya. Oyebi kutu na 2018 sala nga boya. Même makambo ese leka yo kanga ona kakati ya calendrier okamato cha mutu na kati ya boloko ya motema na yo. Mobile ya lobby ki mama Eliane tout temps mosusu ko kende ko tromper oyo te ya ba mama. Ba mama fo ba ke basi ya libanda. Bazaka na tendresse moko boya koleka basi ya ndako. Pour moi c'est ndako et comme habitude, ali asa mobile na ngai to so na kanabiso to bongisaka. Oui, ko so na ko bongisa mabete, mais silisaka moi pilipili ya bolingo. Mutu moko ali posa za na une femme querelleuse à ses côtés azati. Basi mingi baza makelele mama Eliane nitu. Basi mingi bapesa ka mibali na bango kimia te. Basi mingi baza nga tendresse. Lokola mobile na ngai to so to vanda donc bisous oya pamba pose un problème. Basi bazaka na besoin mobile je t'aime mais yemo comment c'est pas mobile je t'aime, c'est tout un problème. Mama nitu. Solo la na ba mama. Explique ka bango. Ata ba oba mona koma be ba mona mais yozo sala musala ya kitoko. Ba mama, moi si abongana makelele tendenge papa kwa lobby. Moi ça abongana douceur, moi ça abongana tendresse. Ato botama na douceur na tendresse c'était ato botama na agressivité. Yekola on apprend tous les jours. Tala l'entourage na batu bazara ndenge ni. Tout le monde ka batu bazara na douceur. Yo pe comme na douceur maman.
Mobali alingaka mwasi aza ko dorlote, mobali alingaka mwasi o aza oyo azo leseke naza mwasi, nazali Eve, je suis là pour toi. Mobali abisinga lebi mama ko pesa mobali mbongo ko soma bolingo yango tende libala basi mosusu aza nazo kanisaka ke lokola yazo akoleka yo. Yo za moi faiblesse moko boye pa na ye, akanisi ke yango nde osa libala. Non, ce n'est pas ça. Emene ayembati. Mwasi ata aza na mbongo, kasi soki aza na mobali te, ezali sisi ya mikolo na mikolo. Namoni lelo yo, ke bolingo basombaka te, nakolela ndenge nini ye. Basi ya mbongo baza bandeko. Aza na mbongo, achango anja azoluka mobali, ayata kolia mbongo wana. Lelo obiso babasi ya poto to aso na valeur te na basi baza ya libanda ya poto baza na Afrique. Mibali bakoma so ke kolinga mwasi na Afrique bandika koloba nga kutu mwasi na ndenga za wana. Donc mabena yo nyoso ke ko Italia ke ko bimisa mabena yo nyoso tu libanda. Nyoso ake ko bimisa libanda. Mobali soko azolinga mwasi ka maloba sukali. Sikoyo mwasi wana bake kolinga libanda loko ayebi ke oza mwasi makelele ya kosane. Asali le contraire na oyo yo salaka. Alongoli makelele wana abandi kolonga mobali chaussure tolinga te tokita to mataba mama mobali alinga ka balengela ye mobali alinga balengele na matériel te na amour bolingo kolengela na matériel ce n'est pas ça. Les matériels on peut les avoir à tout moment mais l'amour o babengi bolingo mapendo bolingo ne ko ba bena ngone bolingo na kikongo bebe yango niko kikongo pende kimaka ngai kikongo yo bongo na ngai na bosa na ngai kikongo bozongo ka nde bozoelango yango bomona ka mibali tamba kenda ya Kinshasa mibali na biso bakutaka na bapoto bakenda ya Kinshasa soko azwi mwana mwasi moko na ake kopemisa mutu mobali ake kopemisa mutu na solo la kana bakomi babenga mameli ya nitu mobali nanga kutu tawa kena Kinshasa kuna akelinga fi moko na kangi kutu na ba photo fi wana na portable mameli ya nitu na kangi ba Western Union mais c'est normal na epsa kabino toujours bobenga ranga mais parce qu'il a trouvé la paix mobali alukaka kimia azui kimia mama mobali azui kimia pa ya ki tawa bakenda na Kinshasa mwasi nanga boy mwasi ata na Kinshasa chili mobali sentinelle luvunu Soko alinga tromper ako tromper. Mobali alingi passe ba place bazo pese kimi bazo pese respect. Soko achema kolona mesa azu telecommande wata ya télévision okatele nguba okatele manyoko chewana oche nguba. Uyo chema lala okamata ochena mwa na uyo chema ochema mulengi mwa 20 okamata ocheleta mwa ba saucisson sec na mopanzi mobali osa nini azolia. Mama boyo kanga mibali balingaka basi ya makelele te. Mibali balingaka basi ya botosi. Na yebi ke oa matea boko sepela nango te. Bozongo nde bozongo etalinga ite. Moi je vous donne ce que moi j'ai. Po ya boyo bolingaka te. Bino bolingi ba polémique. Côté polémique ezande côté bolingaka. Polémique ne mboka na bino. Matea kitoko bolingaka te. Yango bo déformer na matea basali ya Nzambe. Basali ya Nzambe moyeba te ya susu balakisa bino le paradis ezate. Moyeba lakisa ke lola ekomaka kote kaka ba problème à famille, ekomaka kote ya ozana bineni, ozana ba jaloux, ozana boye, singa famille. Parce que matea wana ngondi ba mama balingaka ba mama baza borné dans ça, dans le futilité, dans le mensonge. Ce qui maman qui a bon wa, obeti maboko, alléluia, mosakoli sakola. Mais suku ukutena mosala nzamba zo yebisa yo ko yineza mabe, ko tongeza mabe, ko koseza mabe, ko yimeza mabe, ko finga nde kote, ko tonga yo wana lingite sianga na finga tena tonga te, yo yebi ba tonga nga yepa tonga kinga. Donc le monde à l'envers. Yango wana Bible lobi nzela lo ya lokwa ya lidusa tonga. Batu mingi botutaka tolo na bokenda osambela te. Ko sambela pona ko chercher le royaume des cieux. Ata bango ba passer baluka ngote ya. Pourquoi même eux-mêmes sont dans les mensonges. Moi ba te abino mala moi te pour boko kima boko pesa ba dim te boko pesa ba offrande te. Vérité peut batu baninga. Vérité lokwa masasi na matoi. Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est comme moi quand je parle si je dis que la vérité. Ce que nous avons dit que mbala lingaka, moi ça m'a keleta, ma mélène patika batuko, boni boyoko,
Mobali nga mwasi makete boso mobali nga senga na saluté. On peut pas s'égaler énorme bandeko na ngai. Mobali aza mobali akotika kaka mobali nzamba sala ina lokolo ya misato. Yo sala lokolo ya misato te yo sala ona nzungu. Donc toza ndenge moko te basi na mibali. Moi pilipili ezanga te. Koningisa mobali mo muke ezanga te. Moi bazuwa na biso wana. Oui ezanga te. Mais ekoma habitude te. Bande koko vanda boka sake mobali nanga mesana bongo. Amesana bongo libali eza bovandaka. Mazana quelque part risque kenda ko reposer mutu. Mibali soka bia kosa okosa. Ana quelque part pas que pemisa mutu na ye. Andra na mwata moko bota 1 heure à 2 heures du temps. Wakenda pas Madeleine, soki pas Madeleine kuna azua ki alali na mabele ya Madeleine. Madeleine afungoli mabele ya koti mutu na katikati alali wana azopema tia kozonga tangu ya zozonga pa na ona ndako. Akute soka ngaki elongi na motema oseka bi ozano pe nzambe te poeba pa ina uti. Na motema zoseka bi ozanzambe te poeba place onga na uti. Auti deja kozwa kimia. Okocheli boko simbe boya boy na ye. Na makasi te zaka na tongo meka boy te na obima. Pona nini aliko bebisa guwa na utaki na ngopa Madeleine te po Madeleine alikoki basili na mutu maligaza alibandi Madeleine alikoki basili na mutu Madeleine asanoli esuki apesi ba bisous partout alengeli askole makolo ata apakole tango basisi pe kosala nini kama papa na mama tango bimi na salle de bain olia pakole mafuta Madeleine azo mafuta na maboko asani apakoli mobile tango apakole mobile bi ya boye bandeko mama ndaku oteluka mama ndaku. Mais bolingo ya mkamwa sentiment wana ezaraso epa na yo te sekenda libanda yo mamele nte ko bisabino ke bandeko ko linga kate batu wana libanda ba ça dépend ba gagner yo te linga oza na bolingo penza na mobali donc obiso mbala fan na oza ke lengi obi yo mo vanda avec obi mon mari il est fan de moi mais avant que le mari soit fan de toi tu dois faire de bonnes choses, faut poser de bonnes actions, ça ne vient pas comme ça non. Et ya bongo te pour muto comme fan na yo il faut opposer ba acte moi kitoko pour akoma fan na yo ba mama pona kosukisa to bongisa ba mama oyo nyoso bozana kati ya mabala basi ya mabala bobongisa basi mingi na mabala ba kolela biso ba itosaka ba émission to yebi ba benga kabiso matin midi soir même na salle émission o na salle ngo pamba te po ba otipe ko benganga yo na osela bino émission o pona ko bisaka na ba mama ki ba mama bobongisa s'il vous plaît ko linga te samedi mobali akenda kalibanda tika yo mama ko linga te dimanche mobali abima samedi ezali mukolo o mobali apemaka mama bovanda na salon na canapé vanda na canapé mama zwa muto mobali chango na nkata na yo mama na makolono cha muto mobali banda ko pese ba bisou yebise maloba kitoko lobane na linga kayo papa kokota kaduti na bolingo na ngai te papa nanga mon amoureux de Marie kozala kana duti te papa omwemba mabe na salaka ezaka pona bolingo na cadre bolingo kaka papa na yebike na kana zuwa pona linga ko partager na mutu te yango na saka zuwa yana mutema zo c'est pas bien toka maloba kitoko oyo kaka oyo ekolisaka bolingo makasi ba mama occupe-toi de ton mari kulinga te mobali akotaka na cuisine nyonso akotaka kwanga na sardine liaka mobali za corne bifa kalinga ngo akalinga ngo yemo na matungu c'est quoi les mariages s'occuper de l'autre la Bible lobby balobi que les désirs de la femme se portent vers son mari les désirs du mari se portent aussi vers sa femme donc prends soin de ton mari ton amoureux de mari Zoka soina ye, lambela kitoko, bongisa bilamane, ko s'en foutaka na mobali te. Ko vanda na mobali pendant 10 ans. Yango ndeza bolingo te. Bolingo ezali o boza ko construire kati na bino, o lingaka ya lingaka yo, ozaka na respect, o respectaka yo, a respectaka yo, o respectaka ye. Bolinga na kamakasi. Agressivité, yango esaka libala te. Yango te ba mama botika kokosa na liboma po nga na matata le matata mobali moko abanga mwasi na ye azate mobali respectaka nde mwasi mabanga ate po mwasi akobeta mobali te viki okobeta mobali na yo te azobanga yo te azande ko respecter yo kaka ba mama bokita ba mama bokita ba mama pote kosa bino te ba mama bokita ba mama pote kosa bino mama so ngwe ba kosokoli lamuka na tongo sans make-up maquillage te lamuka ka bokeno mitana kitalatala mitala na kitalata yo moba ana zaki na 30 na zaki boyete ana kina 40 na zaki boyete ana kina 50 na zaki boyete
okomona elongi ne kolakisa ki elongi oyo esekei. Maquillage ezokosa biso ba mama poto. Taille ezokosa biso ba mama poto. Webi ke na kolata pantalon de mona 30 ans. Mais oza kaka mbiaka. Le kolo sa sko mukolo sala makambo ya mikolo eza la différence koyo na bano ba 30 ans. Expérience wana oza na ngwa libala zala sko modèle na bano baza ko bala lelo yo. Maquillage kosa biso te ba mama. Maquillage kosa biso te. Le lendo eza pe na tina moko te. Soko lingi mobali na yo mama. Sokola ya ta makolo. Sanola ya ta suki. Ose eloko te eza ne ya bolingo te. Moi na yo kutu soki zolo neza bouche aux yeux. Munoko na tu point au bendi badini. Mi yo pas au bois qui pona nini. Pona bolingo. Quand on aime, quand on est fou de l'autre, il faut faire de bonnes choses. Lelo samedi. Ko swani sa mobali na yo te ba mama nyoso bolinga biswana swana mukola lelo pas question ko swani sa mibali samedi za mukolo za ko savre bolingo po mobali zo sala banda lundi ti vendredi mais samedi bonanda ko mobali zo savre bolingo na tranquillement bo savre bolingo mobali za na posa ko bimata ata ba inviter quelque part tellement vani na bien banda tongo anga bima na 15h o ka pas proposer ya to kende ko Michel a invité kinga ya to que pas Michel. So comme mobile liko bimana ote parce que boza muta makele pa ipo bokende okobanda ka makele okobanda zuwa de gauche à droite ba mama tokita tozaka na ba technique nene ya kovanda na mibale ata to koloba ke mibale yango bakenda ka libanda atake libanda makende kokutana na nina o aleki yote bakenda na bango ake libanda mabite la mienne c'est la meilleure. Nina wana meki kaka lengisie mais ya mama ndako eleki lelo na lobi boy pas de makelele pas de kosoni se mibale mambo sa se mibale lelo ezate mama kanga mbali na sama kolona bien weekend yam ko basoni sa mbali te bande ko na ngai mibale ba komo telenga banda kenda na salon de coiffure ali kutozo anda kute pourquoi ali kozo anda kute ayebi ke na kokuta la querelleuse là elle m'attend là pour m'attaquer oza le quoi lion il suffit comme azokima makelele sala mo expérience tika mambo ko swani sa ye weekend ko swani se suba weekend te vanda na yebia s'occuper na yebia la ki se bolingo nazalaka na posa la ki se bolingo lokola mama la ki se kanga na bo mwana nzambe la ki se bolingo abo mwana o mwande libano za kitoko aza mataya ko yoka sa nini ayoka asa pe na motema ko ndima andima babela mwana wa mutu amufa wa teleja que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna nzamba nubesha bana betu bons. Bye bye.